Merci beaucoup. Et l'autre, on salue, il nous répond. Là, on répond tout de suite. Merci beaucoup. Mais, le 24 janvier, donc on totalisait jour pour jour un an à pouvoir. Et pour la célébration à Kapu. Kasi pona sukisa na remercier bino na ebisi bino bonza la vigilant lisu likolo lisu na robinini lisu boso na malamu na bandako na bino. Mbote président Gustave. Oui, Mbote, moi Namboka. Boni l'autre moni IDPS, vous allez bon mobiliser Senghor. Na boye ya mwana mboka Jean-Marc Abound to utina aéroport qui non a tozongi à la partie le reniko koloba na baignos ba kolando partout na monde. Oui, na baignos so bazali kolanda biso et surtout ba o bazo occasion peut-être ya ko sangana na biso te parce que bazo itam sous empêchement misala nzoto to pembolo et déranger ba on atongo. Topé soit distance n'est empêché parce que bana ba pays ya musika ezali que le biso to kitaki uniquement pour na okende ko yamba Jean-Marc Abound Akabound o azali le président AI de l'UDPS. Donc to kendaki pour na ko yamba ye pourquoi parce que le président Félix Antoine Tshisekedi azali moko ya bana ya UDPS ndé na qualité wana pe moninga lokola association Azafach na soutenir ba action chef de l'État. Mais j'accompagne aussi le parti du chef de l'État, au Ezali UDPS. C'est ainsi que Tokitaki Nanzela, rien que pour Nakokende, Koyamba, Mwanamboka, Jean-Marc Abound a précisé très bien. Rien que pour Nakokende Koyamba. Donc tout ça, les campagnes et le remonte Tokeka Koyamba. Parce que campagne n'a pas bandité. Mwanamboka, Gustave, le loyo, tu es dit que président Jean-Marc Abound, il y a des fois comme premier vice-président, il y a une assemblée nationale, Abimara, moi, Mimi, Castomon, Bokena Kozouet, et l'eau, Nini, Sali, qui est bino IDPS, au Sangani, Boki, aux Zélo, au Banga, moi, Makiele, FCC. Bon, non, Ezali, c'est que Bisso, to Banga, Makiele, les FCC. Écoutez, Bisso, to Banga, ba griffe, il y a FCCT, parce que tu as vu comment est-ce que gestion na Bango Ezalaki, to Banga, ma ben, na Bango T. Mais tu acceptes tout s'associer na bango, c'est-à-dire tous as mutema pe tous as makasi. Tous as loko biso to ko bangate, mais juste au to sali, ce n'est que normal. Moi na mboka Jean-Marc Abound abimaki libanda azongi esengel to ya ko yamba loko la président ya IDPS. Mais liboso bosa te liboso to salaka na biso yango hein to anda osala yango mingi na président Fachi. Mais Banda Jean-Marc Abound a joué intérim, non tout ça là officiellement. Mais l'autre ça là c'était avec détermination pour nous que malgré nous so l'Obama qui na simanaye parce qu'Azala qui li Banda. Donc à total c'est que Bisso to garda qui toujours confiance et na solidarité na Bisso envers lui.
yango na tokenda ko yamba pour tout c'est que non tous d'accord na ye c'est-à-dire o yaza koloba eza osepelisa mitema na biso yango mo lelo oki ngongo na yeka oki to yembi na beti makolo vraiment banda aéroport si awa moko na kimi mombango bani tata elamba ndenge nini moi mutoki bani donc lelo coalition FCC cash to komona mo ba nungu lelo soki FCC et lobby boy cash répliquer na ebité est-ce que coalition va continuer toujours si 2023 kokumba ba congolais kana coalition pour tout le monde était ezo marché non coalition et Rosalaka parce que le président de la République aloba qui n'a biso que c'est lui qui a voulu qu'il y ait cette coalition biso toroki quoi en vouloir n'est-ce pas na volonté n'a été parce que c'est lui qui est à la tête du pays, il gère tout le Congo. Pendant l'accès que non, il gère tout le Congo, il doit associer tout le monde. Il y a un quatre association ezali na batu o ya coalition, il y a nini ya auto ça na plutôt batu ya tendance ya FCC, na biso batu ya cash. Mais ce côté na quatre ya parlement le lo comme on appelle président nga loba que non ba poste mususu et revenir na batu ya opposition. L'autre monde peut batu opposition, ba zuma ba poste mususu na quatre ya parler ya parlement. Qui volonté, il y a Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de la République, il y a Koluka Kosangisa, ba Congolais nyonso. Mais les Cameroun il y a coalition na ina laksana batu boyeke. Toye bakayango ata obali mwasi ya kitoko azana bizaleli ya malamu. À un moment donné ko benda na ezanga kayango te. Mais est-ce que à plus forte raison obali mwasi azana bizaleli mabe. Yeba ke non okobanda koloba chaque jour jusqu'à ce que moi si on a besoin comprendre malembe donc tout ça na libala moko to bali parce que AG5 to bala au moins le bali sibiso AG5 to bala to bali mais moi si to bali ezaleli mabe to ça nini to si to bala ki te to si to bala ki to ça l'effort to kende te bi ke mo bala ko za mutema munene le président Fatia mutema munene mais ba semeki ba bokilo mrope moi bana ba nini donc stratégie ndето ke nango système wana Liba les anora, to kendera. Bokende liba langolo to komona nangama FCC o babe mpena le poto diffamation contre chef de l'État. To mona ki pe moko ba communicateur ya pe perdre mo la mboka dunia o ya ko lo ba penza ceux qui président Félix Tshisekedi pouvoir ezaki na volontaire Joseph Kabila kasi ya senité. Komona penza bino bayi UDPS bato bo sanga na bango koloba mabe contre président mboka to pe moko président na bino ya UDPS bozo kumba makambo lo lenge. Avant publication, nayoka bato FCC koloba langa joanate. Après publication, baloba yango te. Après prestation, il y a serment, batikala jamais koloba yango. Mais au moni mikolo ba komi koloba yango nini parce que au moni malobo la muka banda koloba. Ezali malobo banda ekopesa bango na FCC. Banda ekotia bango bala baluka moyeni ba créer trouble to kota na crise pour na biloko fayu la loba ya transition une année wana. Presque il y a 2 ans, donc il y a 18 mois, presque 2 ans, transition et salama pour Joseph Kabila Zonga. C'était leur carte. Donc la mouka zaki le rôle la mouka zo protéger moi FCC, mais en faisant sembler à cause de la carte opposition. Parce que le rôle déjà la mouka commis affaibli. Yango mo le lo pe perdre mi bimisi o ya bandara komi bomba na carte ya la mouka parce que la mouka ko kalisu souté. Alors bango ce qu'on fait face na bango et bimi. Biso to trouver yango normal. Ce qui le lo duni ya ko ikoloba que Kabila, volontaire, que na volonté na yende à céder qui pouvoir, moi je suis d'accord. Parce que nous le savons tous que Kabila ne voulait jamais céder le pouvoir. Parce que Batebele Bakoufona Mboka Oyo, pour Nara Kabila Bandai Kolinga ko céder pouvoir. Mais vu la pression, Kabila a été contraint d'accepter d'abord d'abandonner. Pour Nabango Bandai Kolobake, non, sans tant Motombele. Kabila ndenga zabonga Rosalara yemoko dauphin Rosalate mais na suka ma solo Kabila bi na céda bimisi dauphin na ya fimbu Kabila a poli na ba élection batu ya FCC ba che Kabila pression balobi ndima kaka Shadar inde muta gagner ba élection soki mbume beta ma Kabila bino bolingi ngate Félix Lokola gagner inga na sokoli maboko natike la Félix pouvoir na ye. Vous comprenez un peu, c'est de cette façon que Kabila boya ki na ye volontairement consciemment Abi Mouta gagné l'élection n'a cédé. Et c'est vrai que c'est Kabila qui a cédé le pouvoir, mais ça pas en dehors des élections. Selon la logique des élections, et il y a Seni. Kabila Tali, c'est Félix qui a gagné les élections. N'a pas ça y est. Le jour il y a remise et reprise, Yebisanga. Shadari Mouta Pesa qui a sa remise et reprise dans Félix Tshisekedi. C'était Kabila. Oh, bango baye baraté. Tangu Kabila a zoara mikanda symboliquement a peu c'est pas ya fachi. C'est-à-dire azo pe ça y pouvoir.
c'est par là qu'il y a eu transfert pacifique du pouvoir. La toute première alternance. Alors, ce qui bango, balingi to tangisa bango pona biso otanga na biso te bango de baba professeur. Mais na ki professeur na bango nous comprenons que ils ont fait une science sans conscience. Et en conclusion, ils ne peuvent que récolter la ruine de leurs âmes. Et tout baki c'est le mot ngana beta mikolo ezali que non, un professeur immoral et sans éthique ne vaut pas plus qu'un étudiant conscient et rationnel. Oui, moi mboka to komi na suka mo motuna mokuse na likambo penza ba kolinga kokwisa mo mboka Jean-Marc Kabound na ko signer ba pétition na ba député à FCC kuna na Assemblée nationale et ko sabno lo lengeni to la to la muke moi regroupement ya ba député à FCC ba ko signer pétition pour te ba kwisa mo mboka Jean-Marc Kabound. Na lobi d'abord ceux qui ba kwisi mo mboka Jean-Marc Kabound et rolongola qui député te. Batumoussouba Kanza Kabound a commis député parce qu'il a été voté par la majorité à Batua FCC. Non. Kabound a été voté dans Moamba. Abima député le mieux élu. Vous comprenez? À côté de la Parlement, le col a député à FCC Bazala qui moi mingi. Kosa na bango moi mingi wana ndeye kosa la que na ki député na bango FCC ba voter Jean-Marc Kabound. Mais bango bakanisa se ba voter Jean-Marc Kabound à Kabound ndeye a ko céder pe a ko cesser kozala vrai fils de l'UDPS. Or, na casquette n'est président de l'UDPS, il ne peut jamais trahir l'UDPS ainsi que le peuple congolais. Parce que jusqu'à ce jour, le seul parti qui lutte pour l'intérêt général de la population congolaise est Zali Kaka, UDPS. Tant Athéna qui va proposer, Athéna qui est en qualité de président AI de l'UDPS. Athéna qui est en qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce que Zali peut dans l'Assemblée nationale. Et Zali qui a l'occasion, il y a journée internationale de la base. Une colonie, au biso, tu es en prison. Félix Antoine Tshisekedi retirer signature na ona kindokyo esalamaka na Genève. Afinga na mutute. Alobi makambo ezali clair pe ezali vérifiable. Soko kei na Angola. Bandeko ya Lore ya quoi? Ya Eduardo Santos. Na yemo Eduardo. Est-ce que va fanda isusu kuna? Si ba kimat. Vous comprenez? Aucun na ba pays est belé. Ba président. Oyo ba céda pouvoir ba kima. O ba longa na pouvoir ba kima. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pression à présent, on va remplacer à Bango. Mais biso, malgré que la population, population congolaise a senga na président Félix Tshisekedi, Moutou ya FCC, Moutou ya Joseph Kabila, ndenge basenga Moutou ya Jean-Baptiste Nassani après Mabina. Mais le président Félix Tshisekedi a dit, ce qui moi na moi si wana azwaka Moutou ya Jean-Baptiste Nzela ya Hérode, nga na opesa mutute mais na bito ya ensemble to sanga pona to tungamboka na biso koboma na koina na etongaka te mais ce bango ba kanisa keno aliro bazo kende na yango wana et que bakobangisa peut-être l'UDPS to bakobangisa peuple congolais bango nde bazali komitumbolela la libulu na bango parce que na doyebisa bango vérité peuple congolais za na méchant na bango et quand je tourne une mission avec les gens de PPRD na yebisa bango bo za na problème na UDPS mais vous avez un problème na peuple congolais le lo UDPS a comment muke na conflit mwandambu na population parce que tu acceptes tout ensemble ensemble na bandeko na biso ya PPRD na bandeko na biso ya cash et plutôt ya FCC lokola to bomba mabe na bango balinga te ko babetaka biso mabaku à chaque fois parce que tozali batu tozali na mitema soki bango balobi que non bako destituer Jean-Marc Kabound na motion o bako sala bango ba que non bango baza na motion mais biso base biso peuple congolais tozana na ba émotion donc yoza mukolo bango ba ya na motion biso to na ba émotion ce qu'on a posé question na bato ba Holanda na motion na émotion ni ne bomara mutu émotion voilà émotion et qui misara mutu émotion so tsara mutu mi alors mukona biso to yaka na ba émotion na biso to fandi bino motion biso émotion merci beaucoup mwana mboka Balandi Congolais Télévision boy malamu na chaîne YouTube na mo okesana kolanda pour kolanda penza touti aéroport ko yamba mona mboka Jean-Marc Kabound na ba combattante IDPS ndenge balengela ki ko yamba président la bango o akenaki mobembo na moi mikolo ebele azongi mokola lelo bayamba ki penza bazaki bongo mobiliser pour que ne kozwaye kasi na bosongi bouti kolanda président Jean-Marc Kabound ndenga uti koloba na moi moke tellement fatigue kotambola makolo d'aéroport ti awa na 11e ri kasi alobi ete atondi botondi na ba combattant ndenge ba bimaki penza na bandako na bakona koyamba kasi na message na ye alobi ete
esengeli na bakombatan babanga te na mayenyoso oyo PPRD koloba to pe FCC koloba kasi esengeli na bakombatan bazala liso likolo ya lisu bazala pe ekenge na mayenyoso utikola pena bokimi mola mboka Jean-Marc Kabound pe bo utikola na président Gustave ndenge alobeli na tina na nyonso na tina ya mariage na bango ya FCC na cash na tina penza ya ba propos oyo diffamation contre chef de l'État au moins mboka dunia a ko finga bongo président Félix Antoine Tshisekedi na ndenge na nyonso alobaki oyoki ndenge président Gustave Koloba pe mwana mboka Jean-Marc Kabound ndenge alobeli ba combattant bazala liso Nicolas liso bazala bongo penza ekenge tokomi na suka merci na wale kibona sima caméra Guibo Tambela. Merci d'avoir partout dans le monde entier. En tonton doux de caractère, mon vieux David Oli, Tobambo Tenayo, patron des patrons, James 007 depuis France. À Motenan, j'en suis bon, mon papa social, l'impresario, mon vieux Claude Dombassi depuis London. La sanité, Richard Makaya, maman, ou Vince, c'est bon. On va nous sauver des ambassadeurs, mon ami, Audio Jungle.